Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kasi ba faire pour le pays qui a voté. Au moins Kasi que non, nous sommes montré ba comédien, ba comédien ba lingi boule, ba misa momia polulu mabe. Ba comédien ba lingi boule, ba misa momia polulu mabe. Ba na ba souffrir. Mais pourquoi muta batatiki momi na bana azo souffrir? Bino bo lingi boule que no bo misa momi faux momi. Po boyebi que no maman olive bimisa loko moko boye. Alors abimisa on te po momi na souffrir na ba lelo azo ke mana bana. Polulu molimo epe mana kemia. Siko bango bana banda kuna bango momi na ke mana bana mais pour le c'est moi ça Chico nini yebsanga et puis bagay corrompre na maman ya Chico famille wana banini babo ya kosokola moi ça Chico soki bo sokole te biso ba spiritualité ko sokola inango soki bo sokole te biso ba spiritualité ko sokola inango famille ya Pululu boyo kanga na yebsa bino bana wana baza image ya Chico so bino bo négliger bana wana donc boye bagay bozo kimia te parce que ce qui moment sur la côté na mutu ko nga mettre mutu na recommander sur la Chico et bandi vengeance mutu toi zo teleme la bani na momi na e frappe mutu toi zo teleme la bani na momi na e frappe oza na toilette au sur la boum oza na toilette au sumba abimeli oza na douche abimeli olala ki bo soki bo azap pemene bo kime bo luka ba potre na bani ba kokate bilo na yo wana l'amour est une personne mutu mo habite. Faut on a bataille marabi, faut on a album ne kanga qui a la bunzambe na yi. Mais pourquoi monter mabi? Au vaniba, OK bon, le frère moi 10 000, moi 20 000 angol, frère 4 yo Jésus vidéo. Copie blema, net Herman pina ba drogaye. Parce que ngam na telle vidéo net idée on spirituellement ta ouais trucage. Nous sommes des appels vidéo, bazo copier makam et puis momi a bon masoko bon ya pété bon faux ma belle. Momi a bon. Ota Herman, et mala bogaro. Oyage olingaye parce que comprend que makam. Mutema moko azakanzo ka double tranchant azakaya mo. Ezaka mutema mabe batika jalousie moi na mai vana moi na mai. Aussi oleka ko sengi ba pardon. Babi fallait pas couper la kolela. Ça problème te ya sale ki mobali. Bato ba comprendre ba ko comprendre ta vani ya la vue naï parce que si 7 mois il est moi atikali Herman fille oyo basali bango bongo neti to banana na frère Mike Kalamba ipona moi sniper niel ba fille wana batika biloko la loko sombongo nizo boma bato na kwa envier lokola na l'autre betaki donc le waza moi combo tika na bete loko po epesa nga lupangu epesa biso famille bonga non famille bonga ndeni yo kasi famille ko bonga po yo créer base mo boyeke non que non bien longo se bazemi bosko tanga za ko longi tant yo za ko ndima ko ba longi so zemi olo ba te pan kalelo lalo la muge no mai kala mai mabe moise mbiye mabe onini po batio na clip osani non batika pe bande wala pe ba frère wala ba pasteur wala ba sama na bango. Plus d'actualité, abonnez-vous. Voilà, bana poto, bana monde entier, bino batuolinga Congo Liziba TV et puis Nadège Kimana autrement dit la calculatrice de la presse congolaise. Bon, comprenez pourquoi la calculatrice aye penza boé en babouche. Moi polo vite fait parce que tu bandai ko les carabonde za to sur la bino ba news, to raka boy appel. Boza puis boya awa ba eli biso 50 bis. Ah, 50 bis ministre to mutu. Ote maître Muchiribara mikoba comme bengi 3 fois aka maître Muchiribara. Taka mutana 120 balinières. Ye mutaiki na esprit de vie. Abimisa batu na mama maternité, abimisa batu na mama kala, ba parquet, moya olobela on paye belé zate. Bon lelo pe to yaki à place vraiment ba bis eza ebelé to yeba ba bis on peut mutakomaka esprit de vie. Tant to yambaka aloba ye mutakomaka esprit de vie mutayaka na babiso wana siko aye na 50 biso bomona oyo to yebite akokoma nini. Voilà, pour ne pas être kilométrique verbalement, Torolobela vraiment makambo ezapé na actualité, Torolobela la spiritualité et la musique, Torolobela makambo etali ya Mike Kalamba na couple Kalamba, Torolobela makambo etali frère na biso Michel Bakenda, makambo po na les news na nini pardon les news de star na peso bambo tebele. Vieux Zoro Mabiala na peso bambo tebele place Ozali. Awa vraiment na Congo Liziba Torolobela nyonso lelo ba analyse bo zuzu mais lelo to photo yo ka suite na makamba pululu. Ba makambo wana nyonso wana o Herman Kasongo tokozwa yango lokola ye pasa homme public talaka mutabeta pe et pas DJ Quadra ezandeni. Voilà to benga no Muchiribara aka 3 fois maître Muchiribara asala ka entrer pour mikolo to aka système à tige. Vous comprendre. Donc ça la entrée na sans plus tarder. Bonsoir maître Muchiribara. Oh Kimana bonsoir. Bato ba otala babi
aka 3 fois maître maître balobaka kaka balobaka to ebatelo ni bango basalaka voilà to yo mona awa na fikini to landio to suba appel et belé par-ci par-là bokende kuna na fikini Muchiribara aye na 50 bis 50 bis en automoni o tolinga to yeba komboni ni lisu parce que pesa qui esprit de vie et bon oyo tiela biso komboni omoni il y a des maîtres bat balaka ba abimi alala la mugi nga maître yo maître wapi olalo la mugi yolo ki maraboutage OK bon ça basal yo ablution bakatu ablution bakatu charade on a comme musulman ou comme maître kater mo la mugi nga maître chef coutumier maître yo maître. Je suis 3 fois maître Jiniwe Muchiribara, chambre de monnaie, pouvoir en bongo. Mon tapé ça portefeuille, mon tassalamani. Ça dit mon père c'est mon fort là, mon exemplaire. Je suis le seul et l'unique maître aux représentant bouddhisme en Afrique centrale. Le seul maître aux église. Il y a des généraux, il y a des tels, il y a des ministres. Au bêtis na YouTube Muchiriba église, au moni kilt, au moni bateau, papa, maman, génération tout. Le seul et l'unique maître à cause bis ba ben esprit de vie. Mouta comment esprit de vie, c'est moi. 65 bis na benga bino média boya, ba mona ba chaîne belé mona tanga ba kombo isate. Donc c'est moi. Lelo na yena 50 na comité. Et là quand na komara komi batumso pe ba komi bango bon. Je suis le seul et l'unique maître azana 121 balinières et 17 bateaux. Qui n'a partout na kine. Na départ. Nga ya danger. Na mettre en zalate. Là ça y a ba binoté. Voilà la mugi okomi ka soki ndeni nango. Vous comprenez? Et ça bon. Donc Kolobatro et ça na sens c'était donc ngala za muta sisabidimbu ngala za muta bilembo. Voilà quoi. Moi to que non musique ezate muta sisabidimbu et tout. Donc tongi vraiment toyeba. Yo lobi mba maître basé belé bezate vrai maître azanani. Non vrai maître zara Muchiribara. Muto apesa ka makambo, muto apesa portefeuille, muto lingo bo malibala, abomi on encore beni moi je toi beni mobile. Oyiba mbongo na banque ba kangote maître Muchiribara. Ozana maladi ba longoli yo, ozana problème tel, ça dit c'est moi. Donc eza mama ko le ba troté. Ngamu na pesa ka nyonso bato alingi mbongo, alingi succès, alingi musa, alingi mukanda, alingi maladi elonga. Donc c'est moi. Donc ya ko ba trop exaté. Voilà. Balobi na biso portefeuille et bomaka. To nto yeba penza est-ce que portefeuille pour na muto bato ba utiliser portefeuille est-ce que il faut kaka bango pe ba boma to pe ba sala ba sacrifice. Non. Portefeuille magique et bomaka. Portefeuille magique et c'est un peu makila télé et c'est un makila valise magique. Portefeuille magique et ça bon. Si tout na janvier boye et kiti. Ouais 115 000 $, et ça m'a 1660 $ ou euros. Mais Kitty, et ce peut ça m'a étonné à moi faveur. Auto mutaozana to sale faveur. Même il y a 30 000 à ligne ba sale faveur. Donc numéro sera plus 243 81 330 54 38. Plus 243 81 330 54 38. Continue à demander mon à Facebook te pour ba pirata. Bien à mettre Muchiribara na téléphone, appel vidéo zunga moko donc na lingo ke troté, lingo ke troté. Système na bino ezara soki termement bo tombeau ouvert. Ba tombeau ouvert na baza banani. Ba katie? Non on ezara ba katie ne ba sale ya tombeau ouvert. Spiritualité eza mambuya ya ko bomate makila parce que tombeau ouvert ezara non o kangata momi ozongisa mobali ozongisa mwasi olie mutu. Spiritisme, mambo basango bazo pratiquer roli ya mutu. Mysticisme, occultisme bazo pratiquer roli ya mutu. Mais spiritualité c'est la propriété. Spiritualité comme un riche bomi mututé. Vous comprenez? On les a ba loge ba biloko mike. Spiritualité mamona ezate. Siko pona bato nyonso balinga ba ya ba nyonso ba bibabi yo lobi obongisaka ba mabala, obongisaka ba multiplication ba makambe belé. Siko bango il faut basa ndeni ba baza musika et tout ce qui na éviter ce qui message ni ko kopesa na bango avant tout okota na makambo mususu parce que to moni Muchiribara. Mbala mo ozaki koyemba ozobwaka kuto eza nze moment ba bwaka Muchiribara. Mais directement to mono changer de ko bwaka musique directement au quotidien dans le monde de la spiritualité, ça l'église. Vraiment, parce que batebele ba vaudou, voilà vaudou. Nani il faut pratiquer vraiment vaudou. Non, vaudou qui para moutouté, tonité et puis vaudou est une science célèbre. Non, il y a une science.
au bato bazo pratiquer lingo le bateau l'équipe science nyonso vous avez na point portefeuille ezali et qui coûte moins cher donc muta na besoin portefeuille ils occupent catégorie école nationalité t a bengi maître Muchiriba na plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 euros maître Muchiriba benga ngamoro vidéo à peine normal aux unga kotina demande mon na Facebook te pour ba pirata ba adresse nyonso voilà ozonga moko ba kosunga yo na portefeuille ezalo lingo yi ba mo na banque ba kangote oboma libala moto na nkobo to na mobile to mwasi ozongi sa mobile to mwasi akenda ozongi sari to aider hypertension ba sida ba maladie nyonso o tizana mokili donc ba aider yo ozana besoin makambo sikisa basi mibali oza PD olingo makambo wala lesbienne olingi mpifo ba repéso mpifo donc voilà donc au bareno mutute mozi makambo parce que spiritualité za maraboutage te eza spiritisme te boccultisme bazo pratiquer ça mysticisme te basango eza babilo ba tombo verte babilo tout wana donc eza bina makambo vous comprenez donc ba ya beta choc na tuna ke lo mo na tunyo na difficulté ni no kutana na monde musique pour ça la ke olongwa opemisa non monde musique olongwa te mais opemisa monde musique pour que no sala la spiritualité au l'église na yo ko na makambebele la calculatrice au moni musique n'a permis ça tenir à la musique parce que musique marche en la spiritualité. Musique il y a quatre choses. Première chose la musique mélodie a bien style a bien. Deuxième micro c'est mélodie sauté. Deuxième chose la musique et ça une spiritualité qui nous cure. Succès tu y a nzembo to album mais ça te au mamoto. Par contre on entaba soso 3 jours abimi abomo ibalambier mais soni baté na nzungu na ba pesi voilà bala mike balier miko eke na nzungu à 555 eke kaburu tombo ba kondi abimi 3 jours Boris Salé succès. Donc ça ko mamoto te. Troisième chose, la musique est bino, promotion média. Quatrième chose, relation. Donc, la musique est tamboula na spiritualité. La musique est na pem sapoti nazala o nazala. Na beti album nazala ni tout ça donc mutroko la quadra korama na pese motemo pa mokozi ko fiolo mide ayemba muchiri barasa le album. Donc viwana na habité nazare connaît timo kilo aussi là na wana remercier parce que via yebaki au petit nazali. Tu vas reconnaître bon tu kana furio et loko yu. Veillez baki. Oh yanga ina non mutu makasi te. Yanga na vie na rolo ba ona ikrate wana vie na nga. Voilà. Wana vie na nga vie ba fali, vie ba tebele, auto vie sala. Pia sala toujours. Donc rolo ba te vie na zo mériter respect, azo mériter bolingo, azo mériter nyoso. Tolo ba mamuna était spectacle papa Didi depuis le CDM sur Osmo la meralia, pas ali ami kilimbo te na yo spectacle quadra koraman. Donc rolo ba mamuna était ngana jini we na zala toujours nga. Parce que nga na vani ngana Kofi Olomide 11 ans et Madilou 6 ans. Question me repose un peu et puis na sali mambebele toko lo bangote mama ko dévaler wana babilo akala babi publions nous vivants mikolo makambango izo tambola to banina na frère na biso to respecter makasi frère Michel Bakenga na PCP bambote belé frère wana imba bien na ko sangisa penza bango nyonso parce que eza mutakalogie nde mutezo sala azala kamoko ya zomi ya libota na ngai wala babona eti l'amour est une personne. Moutemo habite. Faut on a bataille marabie, faut on a album ne kanga qui a bunzambe na yi. Mais pourquoi moutemo habite? Au vaniba, ok bon, le frère moi 10 000, moi 20 000 angol, frère 4 yo, yo joué vidéo. Et puis tant quand on tagi moi il mon agi peut-être ma bière. Herman Peka son batela kepelo. Masa nga star wana. Pourquoi moutemo habite? Ko publier masa. Neti Herman pina ba drogaye. Parce que nous avons telle vidéo étudiant spirituellement à trucage. Nous avons des appels vidéo, nous avons copié ma caméra et puis mon mia bon ma sora bon ya pété bon faux ma belle mon mia bon. Ota Herman et mala bogar. Oyaga olingaye parce que comprend que ma caméra. Mutema moko azakanzo ka double tranchant azakaya mo. Ezaka mutema mabe batika jalousie moi na mai avant moi na mai. Aussi oleka ko sengi ba pardon. Babi fallait pas couper la kolela. Ça problème était ya sali ki mobali. Bato ba comprendre ba ko comprendre eta vania au sala vu naï parce que si 7 mois il est moi atikali Herman mais pourquoi mutema mabe? Ce que tout un homme comme phénomène ezo régner ba fi ba komiso muninga bimisa ki likambuye pa la muki abimisa le Congo. To na kanabiso ya bande konabiso le frère les réserves de l'Éternel, le frère Moïse Mbi et pasteur
donc na sangisi yango nyonso côté ya Nzembo côté ya église na frère na biso Mike Kalambai conseil ni ko pesa na ba fille oyo basali bango bongo neti to banana na frère Mike Kalambai pona mwasi na epeniel ba fille wana batika biloko la loko sambongo nizo boma bato na kwa envier lokola na l'autre betaki donc le roi za moi combo tika na bete loko po pesa nga lupangu et pesa biso famille bonga non famille bonga ndeni yo kasi famille ko bonga po yo ke bezmo boyeke no ke non tabia longo se bazemi bosko tanga za ko longi tanga yo za ko ndima ko ba longi so zemi o lo ba te pan kalelo lalo la muge no Mike Kalambai mabe Moïse Mbie mabe onini po batio na clip osani no batika pe bande wala pe ba frère wala ba pasteur wala ba sama na bango ki pauvreté no vanda na yo ni karo ya famille ya pasi wana lote mtanzalo ni ka wana nindaku do vanda na yo do tika biso batabakar banda ko to vanda ezate ke no lo na kataki yo frère wana banini pasteur wana olali olamugi mamoko mbani zona ka na ngazo takar zoyo caméra oh zoyo ko badaba tala et puis à comprendre carni badaba nsano cara moins cher mon côté lino bango wa appuyer non te ngami na appuyer ba pasteur wana badona tanga ngami na jini we muchiri ba 3 fois mètre wa appuyer ba force d'argent non bana bango na ngam na biso même batbati ka mutema abe na ngam kasi ba faire pour le pays ya watu o monte que non so monte ba comédien ba lingi boule ba misa momi ya polulu mabe ba na ba souffrir ba lobi ke ye azaka mo sanganga na bene donc polulu akufaki azana ba manzaka nzoto mobimba po famille onka eza bien ba boyi kolandela ye et puis de 3 mois so akufeli mobali asali même pas 48 heures banda ko likana be mission ata yo mo pe to zala ba nadej what is the reality yo kasi ba comédien wana to ba momina bangote na ba comédien no ba dio na bangote mais pourquoi muta batatiki momina bana azo souffrir bino bolingi bulu ke no bo misef bo misa momi fo momi po boyebi ke no mama oliva bimisa eloko moko boye alors abimisa wote po momi na souffrir na ba lelo azo kema na bana pololo molimo epe mala kemia siko bango bana banda kuna bango momi na kema na bana mais pololo ba pesi moi ça chiko nini yebsangai et puis bagay corrompre na maman ya Chiko famille wana banini babo ya kosokola mwasa Chiko so bo bango kutu basukola ki baninga basukole so ki bo sokole te biso ba spiritualité kosokola ina ngo au moins te ki bango basa to linge na dra azali na mobali oyo azali kinganga la bene tika biloko wana ya mama lukuta eza mama lukuta kimana ngam na biso ya mama lukuta eza mutema mabe ya ba comédien donc ils ont mabe là boto comprendre que mutiri ba lobby ils ont mabe botika mtambo yo comme ta comédien yo mtolinga babulo le kana banda ba comédien no yeto salebo ona nini odeme na bambo matanga ona eloko yo na ndako ona ka ofanda wapi osoma le pango nga comédien odeme na banzonzi ona nini yo muta pasi yo ona eloko batika mo défait atiki mwasine na bana wana fo bazoswe et puis famille ya pululu boyo kanga na ibsabino bana wana baza image ya Chiko so bino bon négliger bana wana donc boye ba bozo kimia te parce que ce moment Chiko akutana mutu loko nga mettre mutu na o recommander sur Chiko et bandi vengeance mutu to azo telemela bana na momina e frappe ozali na toilette sur la boum ozali na toilette osumba abimelio ozali na douche abimelio olala ki bosuki bo aza pemeni bo kime bo luka ba potre na banini ba kokate voilà bon comprendre que 3 fois akamutiri bara 3 fois maître babi ba maître spirituel ba ya ebele mais ya ye penza donc dégâts voilà mot de la fin na yo ezani ni message no ko pesa bana poto na ba nyonso ba pesa su mutumbo tete po ba esprit mabe la pesa ka monde te yo mto commentaire mabe na be mission na lobi muto ko commenter ko bana lelo na obomai parce que tu so commenter tu faux profil faux compte ya lokuta yeba ina olia yo parce que après na yo za l'esprit a détecter na minute oui na olia bino moko comment yo muté mabe oza fanatique a telo ko commenter mabe na be mission commenter ta yo ko zata ko commenter mabe biso zata sala boulot mais yeba na tiki bino to na olia bino monalia mo simo na Belgique boy mutaba beki ba yema na bana ba musicien belao azali komi komisanga bote natali na observer be mission mo ba 2-3 mois a commenter mabe oh muto salari yo yebi écouter tana détecteur qui na lia ilelo akina kabura na tombo bayemba ya wa momi wana alors 2020 na rolia tout le monde doit recommander mabe nga ba katio na lia ba sango na liaka oza soko kiti na olia yo je suis Jini we mutiri ba diable force ya mbongo nga mona patro yo piangani nda pasi yo ni wana
Merci beaucoup. Natuna que le moment lobby na biso le moment te poto da ko suksa ba bis oyo sombi 50 bis. Comment parce que tout rano tchake esprit de vie. Non, on a benga bino média. Na noso esprit de vie lelo batutu ba koma. On a esprit de vie, on a buenine. Na ko tango 65 na pesa kombo esprit de vie. C'est moi Muchiriba. Léona na 120 baligné na 17 bateaux ya Gaïa et Kendaka. To le bila ba bien te. Na sala les na 5 tous les chèques ya tango bavandi ba bala bilama na ko ba classe ba coach. To le bila mamona te. Mo so on a image dans l'action na te biso le ba mamona te. Ça pour le bonheur des autres. Alors parce que je suis maître en Zalate, je suis représentant bouddhisme mais les religieux propres, les sciences occultes. Parce que biso lire na ba formation, na ba lionson, na o nga na oliayo. So et puis na olia bouger pe la télé na toma na lieyo, on a sango mo na oliayo, kacher na oliayo. Alors bo sala bolam. Portefeuille kiti mutalingi portefeuille alinga libi ayiba na banque ba kangete alinga bota mosa mutanko abo malibala zong samosa zong samobali maître Muchiriba azali plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 continue à demander mon Facebook pour ba pirata ba adresse no yamba yo benga mina na appel mama mutudo na sungayo boucle. Merci beaucoup. Anniversaire à petit na biso na bimiona. Lana Etan. Oh Lana Etan. Babi mwana star star. Vraiment babi mwana star star. Wala bina mwana nkasi. Donc ngamo chambre na ozalawana. Pour nous soutenir dans la vie. Donc kalate ba doit comprendre l'image jour on va faire ba champagne, ba faire tout ba tabac. Boucle. Voilà, merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Liziba. À part ba bis. Muchiriba patron. Caméra balwa ba mona na car mutuba. Chris, pesa na mina ba mona na car. Bamona na karo Muchiriba tamulo lango ezanga wana te wana za moko ya bakar au maître Muchiriba tamulo lango donc Muchiriba ra maître Nzalati. Voilà. Merci beaucoup na balandi nyonso o balinga na deshikimana autrement dit la calculatrice de la presse congolaise Babi Camarade Star Rasta, moi ça Star Rasta, Mobala Star Rasta, moi na Star Azastar. Donc voilà, donc na pesi batunyo so bambo tebele, na pesi maître Barnabé Macbey na pesi bombo tebele na pesi mbote nanga na Paulin Bwanga gaz Babi Paulin Bwanga gaz na gaz mbodi place oza na pesi bombo tebele Ange Nyanga sa berger mbodi Babi Schwarzenegger voilà ya non Nyanga sa je te salue ma grande sœur chérie à maman Irène Maketa molongani ya papa fiston ya papa fils bombo tebele na pesi susu mbote comme ça na Gilit Guillaume na pesi bombo tebele na Gilit Guillaume bambo tebele place ça de la part de Jonathan balobi tala kaka cameraman ya Star à Star et Alekechu papa malongi balobi Lekechu musala toujours ezala Jonathan. Là où tu es, je te salue. Babi Mouto Asimbi, ba caméra nyonso ozomona awa. De gros bisous à vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.